mobeko oyo likondi tosali nga nazali mokambi ya mibeko mwana mboka Noel Tchani azokoloba nayoki ye boyebi constitution punitive na tene na bi makambo azoloba wana eza malamu na 1981 bazwaki décision wana poza la président de la République faut la kaka tata na yo zaïrois maman na yo zaïroise. Mais ça opportunité pour le moment, c'est ce que moi l'élection c'est bientôt là. L'élection, bisoto yebi que l'élection est outil à Kosalama. Les problèmes qui se posent ici dans notre pays, ce n'est pas les problèmes il y a cause la Congolais des pères et des mères. Mais tous en la représentation nationale. La décision peuple congolais boyeba, ce sont des députés. Bango ba na mandat, bisoto voter qui bango to pesi bango confiance. Mais bato balingi ba Congolais, ba lukaka bolamu ya ba Congolais. Ngayeyo ndeko na bino Noel Tchani bite ntingi. Namona ko zanganga mayele ya kotala nano eloko oyo nazokanisa natali na mungi yango namoni te elongo bani boy na seka na muke pona ngeza théâtre. Merci beaucoup de nous faire confiance, Rachel la Caramel. Mesdames et messieurs, merci vraiment beaucoup. Yakuta Nabino, pour l'encobeta Kamasola Mboka Babi, actualité Mboka Eza, Koyinda, Makasi, Likamouya, Loi, Noel Tchani, Babi, la Congolité, Ndé Makambo, de père et de mère, Congolais de souche, Ndé créer problème. Eza vraiment un grand débat. Naboende, Lelo, honorable Tingi Pouloulou, Azaïbongo, honorable député national. Ye andimaki bongo kondima koza charge ya koza bongo loi ya Noel Tchani parce que tebi que Noel Tchani azali na député te kasi le col ezali proposition ya ko soumettre yango na Assemblée nationale et c'est le député moko nde ya mema yango Tingi Pouloulou honorable député a memi yango ayi nango na Assemblée nationale na bwende le col ezali ba question parlementaire na bwende to zipo na bino ba journaliste parlementaire ou ba crétaka ba dossier parlementaire bazan ba différents organes na bango mais to zibango a quoi ba analyste et ba dossier parlementaire pour le pour dossier oyo et na kata parlement. Merci beaucoup. Tout découvrir na bino ensemble bazali de croisant si ma caméra on sengo fungola bande ko chamba mona ba invité na biso na loboko mobali ya mwasi ezali ya mobali ezali Patrick Mbote na yo. Mbote mingi maman journaliste. Na kolinga on se présenter ba bayeba organe na yo, vous allez journaliste mais vous allez analyste politique. Et effectivement, Nazali éditeur du magazine Le Géant d'Afrique. Je suis en même temps journaliste et parlementaire. Ok. Merci beaucoup. Raph, il peut passer par Yébio, mais c'est au bandit se présenter. Oui, merci beaucoup Rafat Kachunga, journaliste et puis des questions parlementaires. Nazali na Congo Business Media, où Izali magazine pour la presse écrite et puis la presse tarapé na Absi Télévision pour naba oyo ba ligne base de précision. Merci beaucoup en tout cas, merci Ndé Bondimi Koya Penza l'invitation na biso to mo ba batine ba message belé ou qui vie Guillaume Ozui Yannick ba sali problème en tout cas vie Guillaume Azali déjà to zozoyer parce qu'il est to succès na émission bobi ndé to sala randam to sala na bango en avant et puis après to zi ba to mo sou vie Guillaume Azali a ko brosser lo actualité politique. Patrick Nangambo na yo Ozali journaliste parlementaire. Toza a en Assemblée nationale, parler du peuple. Dossier oyo ya Congolité yé na kati Assemblée nationale. Mingi balobaki Noel Tchani akoki koya na loi te atia na kati ya Assemblée nationale. Bato mosusu sali débat. Azali Congolais, c'est un citoyen, azana droit pour na bukoli kondi et puis si mutne surtout ndingisa, ozali na likaniso koya na ngo pour kotisa. Mingi ba contester yango même ba député mosusu to moni député mosusu ba ko telemela ngo ko boya ki eko simba te, eko luka conflit, bato mosusu ba ke plus loin ko que loi wana ekoya bongo ko poussa ndé ba élection 2023 salamate. Bon, merci beaucoup na ningo associé biso to ko participer na émission to bakisa mo implice. Maladie ba congolais bazanango eza maladie que mutu ayebi likambo te mais alingi olobango. C'est pour ça que ozomona ba interprétation ezo la mo mingi. Mais à ce qui nous concerne, nous sommes des journalistes parlementaires. Donc nous maîtrisons des questions parlementaires. Nengeza a on a parlé du peuple. Député ou bien sénateur a proposé proposition de loi. Le gouvernement a un projet de loi. Il faut que ça la différence soit là. Ils apprennent à respecter la procédure. Ce qui député a commis projet de loi va rejeter en haut. Il faut comme proposition de loi. Le gouvernement a un projet de loi. L'Assemblée nationale pour traiter en débattre. Maintenant, ils ont une proposition de loi.
Et là, balobi proposition de loi, c'est les Français. Baye na eloko ko proposer na représentation nationale. Balobi ngai Noël Chani na moni ke po tolongwa na ba pomboka ko na danger te ya jour moko bozwa président mususu aza soki nationalité nini. Na moni to sala loi oyo ko sala ke pose la congolais ozala ya papa na mama. So ozaki non papa zaki ougandais, maman congolais occupé na ba poste mususu. Mais ba poste à souveraineté, net président de la République, président de chambre ezala papa na mama. Ezali proposition. Lokola azali député te yango a proposé ki ndeko pe mususu azali député ntingi pololo. Azwa charge ya na qualité na statut na ye a proposé pas bande connaît ba député. Baye nango awa. Otuninga so naza ko soutenir ou pas. Oui, nako ko loba ki nazo soutenir. Soit nako loba na soutenir te mais nako za na impact te. Mais tozana tozana représentation nationale. Bato bazana décision peuple congolais boyeba, ce sont des députés. Bango ba na mandat. Biso to vota ki bango to pesi bango confiance. Bako sala ce qu'on appelle débat pour soit ba améliorer yango, ba sala ba amendement pour que et passer la vote. Donc ezala ba étape bon on était va déposer l'onde l'équité. Et tikali ba étape. Ba étape ngo umela. Non, ça dépend d'un bureau. Moi, je dépose la proposition de loi. C'est le bureau à côté de la calendrier, à côté classé en go. Et ça, la loi, je vais déposer les alliés, ça va des ans éviter. Bureau est côté la nécessité. Il y a proposition de loi. Batali na calendrier na bango. Ceux qui vont côté sango pour débattre ango na parlement, disons l'Assemblée nationale, de élecana vote. Bon débat yo ko sala likambo buku likunzi ndenge loba. Moto simple, un simple citoyen. Ayuko yana proposition pe apesa na kati ya ndako ya bakeli mibeko. Même yo ndongo za wana. Toza na kati ya presse. Toza na ba problème ebele. Soko za na mayele. Olobi ke na secteur na biso ya presse toza na ba difficulté songolo. O sali proposition nengo lingeli to tambola. Okoki ko sala ngo en tant que citoyen, en tant qu'intellectuel et pekisi mututé. Mais pona ko kotsa ngo awa yo ko yate. Okotala sikoyo nani azala mandat. Otali député moko songolo o intéressé yo l'hôpital la loi oyo ezali boye yepe a mandat yango na bonya na makanisi na ye. Nde eye bo déposer yango. Mais na ko sukisa. Bon. Ko yo mto sukisa quoi. Na ninge ngana na ngai ninge na moni yango. Loi wana ezali mabete. Soki balobi pour moto azala président de la République azala ya papa na maman congolais mabeza wapi parce que ce tobo yango tobi mo eza loi wana eza mabe bon alors toi accepter jour moko tozana 9 frontières hein jour moko tomoni mutu moko pe angolais ayaki na yawa ko sala ba commerce na ye akomi na mbongo ebele a postuler akomi pe président de la République tokanga minoko kasi soko basali loi basala ngo pona mutu te basalaka pour nous protéger. C'est-à-dire tu soutiens. Il faut te comprendre. Le Congo, c'est notre patrimoine. Voilà. Toute l'action pour nous protéger le patrimoine nabiso RDC. Mais nous soutenir yango. Mais nous soutenir yango te pour nous punir bato mususu te. Nous soutenir dans le sens que ceux qui l'ont une intention ya mabete. Mais une intention que ezala pour que au futur intérêt à mutunyon so po batia ba garde-fou. Il y a un jour au moins on appelle Moutou Moussous pe aza congolais te akomi président de la République. Au moins il sait que ça donne, hein? Voilà. En tout cas, ndeko Patrick, ndeko Rafat. Na ngambo no. Oko soutenir loi. Oko mona vision ya loi wala na mosiko ko mona ndenge ni po bato ebele ba ko bimisa ba bombe na kati na se ya likambo ya loi wana. Merci beaucoup Rachou, merci Naba O Nyos Bazola Nabiso de par le monde. Nakanisi que avant de répondre à la question na yo ya kozala pour ou contre il faut éclairer un certain nombre ya makamona yo qui ne copatri ya utikoloba. Azana raison totalement. Na makamona lobby projet de loi des lois na o yezali proposition de loi. Asali différence moko eza malam. Mais pour ngai na zana pour ça d'abord il y a préciser une chose, c'est de l'opportunité. Chaque chose mutua salaka, il faut ezala na opportunité. Na contexte oyo wapi tozali, il faut nyonso to sala ezala lié na opportunité, ezala lié na priorité. Ezaba moya français bato bazola na biso bayebi yango. Ça signifie quoi? Ça signifie que à ce stade tozali, il y a un certain nombre de choses oyo ezala qui déjà établi.
qui déjà défini par la Constitution. Constitution ezoyeba déjà qui on appelle Congolais. Déjà l'article 10 de la Constitution définit qui on appelle Congolais. Déjà certaines choses élémentaires ont été déjà définies et clarifiées par la Constitution. À ce stade, opportunité, ou bien une proposition de loi aux opportunités, parce qu'il y a plusieurs choses il faut payer na biso ba fongo la miso. Ce qui sont nécessaires, ce qui via bateau, ce sont des choses qu'on met à la queue. Et ceux qui sont, je dirais, pour séduire les gens, ce sont des choses qu'on met à l'avant-plan. Ça signifie quoi? Ça signifie que proposition de loi au Yachani, to sepeli ndeko Patrick awuti koloba na kozala pe contre ye na nyonso azoloba te o eza malamu na wuti ko retenir ango alobi bien que congolais nyonso il faut à sauvegarder patrimoine na biso oyo nyonso ezali po na ko sauvegarder, c'est important, c'est là où j'adhère. Mais je dis quoi? Les choses qui ont été déjà dites dans la Constitution, on ne peut pas revenir pour des positionnements politiques. On est la première dimension. Deuxième dimension, loi Oyo et Yé. Parce qu'il faut que la père et mère congolais qu'on sort, donc ils allaient congolais né. Pour nous, que ils allaient opportunité proposition de loi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs d'autres choses Oyo il faut battre luka. Noël Tchani d'abord c'est une parenthèse dans le fond là. Noël Tchani Oyo aye kotika proposition de loi Oyo. Il est docteur en économie. Il est docteur en économie. Aujourd'hui, notre pays, la RDC, a plus de problèmes économiques. Nous n'avons pas de problèmes politiques ou de positionnements. Oh, il y a des Congolais, quoi qu'on se soit, il devrait, à mon avis, Tchani devrait, en tant que docteur en économie, il y a une proposition, na mouné na kati andako oyo parlement pe sango député na outi ko sala ngona ntingi pululu oyo ya ko longola pays na biso na gouffre économique oyo tozana ngo. Nous souffrons, le peuple souffre sérieusement. Ma yele ya ba congolais ya bangone ba docteur en économie akoyi ko tia yango te pour venir ko luka moyen ya ko produire ba proposition de loi ya ko longola budget na biso madame oyo ezana 4 milliards budget modique na sous-région on a nakoyi koloba ke bazo finga biso Rwanda, Congo, Brazza, ba pays nyonso oyo pays moko te azana budget o biso tozana ngo. Mais bato mayele lokola bango on va réfléchir comment bakoyi ko longola budget et comment elongwa na 4 milliards et comment na 15 milliards va résoudre le problème. Il y a emploi, il y a jeunesse. Aujourd'hui, nos universités déversent beaucoup de personnes dans le marché d'emploi. Ils ne trouvent pas d'emploi. En tant qu'économiste, il y a dans le domaine il fallait allouer de voies et moyens d'étudier quelque chose qu'on produire pour résoudre des questions d'emploi, des questions économiques et des questions qui sont favorisées mboka na biso et les liboso. Et non nous pour le moment, parce que toutes choses il faut qu'on y ait un contexte. Ça signifie que OK, par exemple, tu peux par exemple OK na Delvaux, la transport ya rond-point ngaba. Okozela wana ti lobby, okotika lokozwa ngote. Mais nzela ekenati rond-point ngaba. C'est-à-dire que les contextes déterminent même un certain nombre. Et ça à l'époque, et pour obiso to oyo, so ju pantalon oya munene oyo fongola to mona luambo. C'est ce que je vais répondre. Ça signifie que soki o lati pantalon oya munene wana oyo luambo bana olata na 2021 batu nyonso na nzela banotala yo. Mais ça lamba. C'est-à-dire les contextes. Pour le moment, l'on a bien à déterminer Congolais, peut-être ajouter Makamoussou qui n'a pas la constitution. Mais en amont, il fallait déjà que les dispositions constitutionnelles soient d'abord révisées. C'est-à-dire que ça loi a bien à souvenir aux étrangers, mais ça opportunité pour le moment. C'est ce que moi, c'est bientôt là. L'élection, l'élection est outil à Kosalama. Les problèmes qui se posent ici dans notre pays, ce n'est pas les problèmes il y a à Congolais des pères et des mères. C'est le problème, il y a irresponsabilité, il y a l'autorité qui sont des pères et des mères congolais. Nous avons un problème maintenant de ceux qui ont tué les pays. Ceux qui ont tué les pays, la majorité sont des Congolais, des pères et des mères. Donc notre problème, c'est le problème moral, c'est le problème, il y a personnalité. Bon, nous n'avons pas de personnalité. La loi de Noël Tchani, ce n'est pas au port. Ça ne vient résoudre aucun problème. Et ça vraiment tenté. Et tu penses qu'il y a un moment nini? D'abord, non seulement après l'élection 2023. Non seulement ou bien avant 2023, 2022 en décembre. Non seulement, je dis qu'il y a toujours des priorités. Alors, non seulement qu'ils allaient prioritaires, deuxième chose, ça ne vient résoudre aucun problème
des sociétés. D'abord, jusque-là, on n'a pas trouvé un problème. Et on résout des côté. Maintenant, il faut que la loi nyonso et répondre à la question ou résoudre la question il y a société pour la bonne marche et le développement de notre pays. Voilà, c'est ce que je voudrais dire sur ça. En tout cas, bandeko banandi boko comprendre que Rafat pona ya lobi Noël Tiani en tout cas abesine libana parti que lobaki Noël Tiani ya approuvé yango. Oki muninga ninga lobi. Ezala ngonga te. Bon, merci beaucoup. Maman Webi Maïli hein. Isa Maïli kaka. Faut être intelligent dans la vie parce que l'intelligence fait tout. Webi Naza Nandekonanga sur le plateau, c'est vraiment un confrère que j'aime beaucoup, un garçon intelligent. Alors je ne peux pas les contredire dans ma camusou sur le lobby à solo. Il y a que non, c'est inopportune, tout ça et tout. Il y a encore d'autres choses à faire au pays. Je suis d'accord avec lui. Mais néanmoins, il y a le baka et l'oko moko ya kobakisa. Oebi moi, je suis à permettez-moi, un exemple banal. Mais avant sa maternité, le premier mois. Pour que d'ici 9 mois, 10 mois, na robota. Et ça, c'est que Azan Azem, Azozalati, et comme moi, je suis comme ça. Non, non, wana is erreur. Le Congo a besoin de l'ordre. Notre Congo ici, la RDC, a besoin de l'ordre. Au moment où les peuples congolais attendent que Bali nous, le peuple d'abord. Oui. Jusque là, économie. Le peuple d'abord, le peuple d'abord de pas de l'ordre dans la maison. Conseil. Oebi et ça passe. Pour la rota ke, ba pays nyonso tozwa ki na bango indépendance en Afrique awo. Ba pays mingi, bien que bazana ba problème parce que les problèmes de l'Afrique ils sont partout. Mais ya biso tozongi sima mingi. Congo ezaki lokola porte moko bo ici c'est fungwamaki n'importe qui à côté bato bakoti et belé na RDC na deux autres ezaki nango recensement ils allaient quitter autorité de l'État ils allaient quitter contrôle ba qui est congolais qui ne l'est pas ils allaient quitter et ça dit que moi désordre belé écoute est-ce que yo ndimi penza ki mutu auti par exemple na Guinée. Ils ont un exemple palpable. Aye na Kinshasa. Aye azoteka yaourt. Aoka ngona ndaku abimi azoteka. Confondi na ba Congolais. Or que loi elobi hein. Ba commerce amiki wana se réservé aux Congolais. Mais ya teka chaque jour ba tuna kaete. Cela veut dire que désordre moko ezalaki. Je voudrais dire ceci. Moi na ngonga na moment tozali. Parce que ndeko lobby il faut pas proposer la loi. Non, non, à lobby, il faut pas proposer la loi pour booster l'économie. Voilà. Mais, avant l'économie, il faut protéger l'économie à la base là déjà. L'économie est ça, l'économie. Vous préparez l'économie dans un terrain où, un environnement où, et que vous allez peut-être gérer au futur par un étranger. Est-ce qu'il y a un liboso? D'où il faut mettre le garde-fou. Loi Noël Tchani, et le bika il faut Congolais ou azali tatana maman à la présidente de la République. Mais tout ça là on débat d'abord pour président de la République zela maman batangaki mo ba fonction ebele zela bon batangaki ba forme moins ebele lelo oyo soko moni mutuke azali Congolais de père et de mère et ko jeune onani bon on appelle par exemple mutumoko papa nazali tang susu mboka mususu maman nazali ya awa na oyo moni de père et de mère ba otuno siko question bina bango mibale nani ndeko na yo bango ne sombale bango sombale OK mais to ebike na bandeko ndetu za kala bandeko bilo so bobinga ba demi frère ba nini pourquoi biloko nyo so nezali et comme il comme langage à demi Dakar discrimination na ba demi frère wana et yaka pourquoi oh frère nanga au demi frère c'est que il y a un problème. Alors, pour Nangaï, tous la représentation nationale, les députés Bazali, au Bisoto Tindaki, ça va trouver que le moment est venu pour remettre de l'ordre dans la maison. Pour toi, qui est Congolais qui ne l'est pas. N'a pas resté. Balobi que les Camboualois, ils ont pour retarder l'élection. Oui, c'est un point de vue.
Au moins, point de vue à Ça peut être une réalité aussi. Au moins, non, point de vue à Moutounion, il faut respecter Yango. Mais laissez le temps au temps. Ceux qui sont retardés par l'élection, tout le monde a pu un plateau. Oui, mais on a soutenir. Mais là, déjà, ça va retarder les élections. Quand retarder l'élection, il y a loi. Makambo ko zale belé. Net dans un état d'urgence. Vraiment. Hein? La partie est de la RDC. Ce qui est état d'urgence, c'est ce que Kinshasa. Bon, l'élection est poussée les paiements, c'est qui est état d'urgence à Kinshasa. Non, problème est ça qu'on a. Problème est ça que loi wana eye. Non non, na lobite don di mayango. Na ebi ke ba intelligence nyonso tout. Oyebi tozo bunda libanda pour rien. Au moins na Assemblée nationale ba forme nyonso ba intelligence ezali. Biso to participer na ba débat. Mutoye na proposition de loi. Au moins ni forme yaki nango. Babalusi yango comme mususu parce qu'on va amender, on va critiquer, va faire sa proposition, va finir kaka na conclusion il y a bien. Pour exacter que mon loi exacter que au moins on a la bulletin na yo ozolingo comme okendo comme ça moi na classe. Batalika yeno a passé 5e ba commis et loi ezaka bongo te. Loi eza soko yenango, eza na ba étape. D'abord bureau il faut et programmer yango. Babengisi plénière. Mokolo loi aleki ntinga oleka à défendre yango. Ba fongoli débat. Ba étape ezebele. Ba tunyo surtout baza na poste là aux sa chance nini pour ba étape ezebele ti et qui indépendant revendre dans la main ça au peuple congolais à le recevoir habiter et l'équipe ou l'équipe ba chance aux. Non mais si j'ai pas encore me répéter. Action nyonso oyo eza koya pona ko préserver patrimoine. Il y a RDC, je soutiens. Mais est-ce la tête que ayé pour la discrimination? Non. Mais ce qui est na makanisi bien que non en tout cas va garde-fou. Mais je suis non non mais tu es en face d'un journaliste parlementaire. Moi en tant que journaliste parlementaire, naïbi procédure. Naïbi que somme tapé si proposition de loi. Oyebi d'abord Moussala ba député. Pour va ba bakate. Moussala député, ils allaient ko légiférer ba loi, na ko contrôler exécutif. Ozomona, ndé Moussala député. Honorable Ntingi Pululu, Moussala na batinda ki awa. Ils ont proposé ba loi. Oya sali oyo à rappeler devoir na yé. Abino manquement moko ezali, il y a loi moko boy photo sala pour et sauvegarder patrimoine. Ayenango. Bande connaît ba député mususu. Bako discuter, bako sala débat, bako amender. Mais pour ngai en tant que citoyen, action nyonso oyo muto, initiative tout, hein? Initiative tout muto koyanango. Dans le bon sens. Il y a qu'à sauvegarder patrimoine, hein, qu'à sauvegarder RDC. Je soutiens. Vraiment. Merci beaucoup. Alors, au lieu que Mouninga Lengue à lobby, hier à soutenir parce que tant que l'économie en boka, basala nanu qui va sauver yango, peut-être yango ndé ali moteur ya motuka ya biso Congo. Mais à lobby qui sengeli peto la msana na bato ba ko sala pe ke économie ezala malamu ya li bato wana nde sengeli basala nanu bazala bato ya malamu ba yeba bango so bali bato pe ba ko protéger patrimoine na biso. Nakanisi dalandi avec Naboké Binyoso avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Makamou etali mboka na biso soko zala selon histoire na 1973. Histoire ya zaïrinisation. Oyo wapi ba longola ki économie en mboka na biso ba portefeuille ba pesa ki on maboko ya bayi mboka bana mboka na tanya Mobutu. Résultat nango ezala ki nini? Pour le moment, peuple congolais azan exquise les sociétés. Aujourd'hui depuis 93 73 to komi na ba na entrée à musée ou à Koti quand même na quelques balobi qui ba infiltrer muso ba kotaki mais la majorité de gens oyo bazana ba poste à responsabilité na mboka na biso. Depuis que je suis né, quand je suis journaliste, ezali ba Congolais de père et de mère. Ba président, ba ministre, ba député, ba non non sona. Soko tali na ba question ya IGF actuellement o ba to baza cité. Soko keye osali enquête en tant que journaliste, au komona que la plupart d'entre eux bazali ba Congolais ya père et de mère. Ba to ba détourner mboka ya biso ya mboka na biso. Baza ba Congolais de père et mère. Ba oyo nyonso bazo sala
oyo nyonso bazosala lelo ke baninga mosusu na kingasani oyo baza na est bazala na souffrance oyo baza na yango wana eza bacongolais de père et de mère. Le problème n'est pas de nationalité pour sauver les Congo. Vraiment. Les Congo maintenant c'est le problème, il y a moralité, il y a leadership. Maintenant que l'économie en mboka na biso ndenge uti koloba kena ba bazalaki wana basalaki boye il faut que babongisana no côté. Non 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 non. Pona ngai ba pesa il y a des Congolais oyo baza intègre dans ces pays. Pona ni te batia bango na ba poste ba responsabilité. Chance ni zo na loi wana ezala loi wana pona ngai ba longola ngo parce que ezali na ba conséquences ebelé notamment loi oyo dans un moment oyebi que to uti na période moko boye électorale oyo pays ezalaki déchiré sur les plans entre guillemets, nous ne pouvons pas les cacher. Entre guillemets, tout cela qui est déchiré dans le cadre de régionalisme, dans le cadre de tribalisme, dans le cadre de nyonso. Maintenant que le peuple congolais ba zonga des sous pour savoir que mutu est mutu koto ye kozana parce que la frustration est kosala mandenge nini. So ki mutu oyo akozala lésé, akozala ya cointel, akozala frustré ba o nyonso bazana simanaye. Contre et puis on va fissure dans les pays. On n'a pas besoin de construire pour que l'immeuble est tongama na mboka oyo et que c'est que les Congolais a périmètre comme ministre. C'est une volonté politique, la matérialisation, il y a vision. Ça ne demande pas que les par quatre chemins. Et ça va accentuer encore les régionalismes et quoi accentuer les tribalismes et couper sa frustration. Et comme dans la période de Moroboye, pré-électoral, donc tout ça qui est vers les élections. Tant que le vers l'élection. Et ce qui le sali que non monto a postulé tant que président Mboka azali congolais tu soutenais akouta wapi wana eza lokola kopesa ba présomption moko ba makambo zo salate te poto zo ba musu ba ko ba ba nationalité ba nationalité mususu oya ko sala congolais te akoya sikoy na casquette nini que nazali européen ou bien nazali malgache akoya na casquette kaza congolais mais pourtant de nationalité alors pona yango il faut maintenant siko bazala na place moko boye o ba prélever makila na ba basala den parce que je ne crois pas que on peut pas dire à quelqu'un que tu n'es pas congolais parce que batali longi na yo kaka ça je ne crois pas il faut pas que naden et ceux qui basali aden va comprendre que batu belé oyo bazape awa ba musu ba kozala te ya de père et mère congolais musu ba kotala pe makila na yebo ono ya papa nanga ba ki bazui ba prélever batali bono azam makila na ye papa na ya azana Brazzaville papa na ya azana mboka tel donc c'est ça il y a pas mutu aye ba yebi na mboka oki azala congolais bana botami toye ba aye a déposé candidature na ye et puis ba yebi que famille na ye ba mboka na eza tel alobi mboka na ba ki ba vivre za mboka na ye pourquoi on va lui refuser à par exemple Moïse Katumbi n'est pas congolais d'après toi pona ngai naza na posa te ko kende na ba kombo ya batu mais pona no Moïse Katumbi je ne peux pas être là comme son porte-parole mais il a dirigé la province. C'est un Congolais pour moi d'abord le fait d'avoir dirigé la province du Katanga dans l'ancienne configuration na casquette ni a dirigé qui. C'est la première question on a envie poser pour faire sa réponse. Ba besoin dans biso ba ko sa réponse na casquette ni a dirigé qui en tant que Congolais à ce que moi je sache. Et à Longwe wana azai président de l'équipe ya Mazembe na casquette nini en tant que Congolais batunyo so bayebi bon akina libanda passeport oyo azanango alors sans pour autant aujourd'hui ce qui est censé ça qu'on retrouve plusieurs personnes na kata mboka baba congolais qu'est-ce qu'on fera avec eux oyo basa ba congolais mais il faut assumer à cause de la congolais c'est clair si tu n'es pas congolais il faut assumer il faut assumer à kondima que ozana statut à étranger mais pour nanga na lina vendre ba poste essentialité pour non pour nanga olingo zong sanga place na lobaki déjà pour nanga na lobaki que par rapport à la question on a tout ce n'est pas une opportunité et d'abord il y a beaucoup d'autres choses importantes il faut pas ça là ce n'est pas sûr 2023 pour le moment ça se prépare maintenant et qu'on se préparer te na makamu moko il faut se préparer d'abord et se préparer na accepte que nyonso ezala na économie na yango. Pour d'abord accent particulier sur l'économie de notre pays. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple congolais ait voté qui va diriger l'élection il y a 2018. Les lots va présenter va esquisse tout ça n'a pas ça va matérialiser au lieu de nous amener dans un terrain oyo bango moko batu oyo bazana sima ya loi oyo bakozana la difficulté ya maîtriser yango. Ça va créer des frustrations oyo bakozana la mesure te ya maîtriser yango comme toujours vers les élections. Il faut revenir sur des questions qui sont très importantes, notamment des questions sociales et la population, questions économiques, comment booster l'économie, comment faire des stratégies. Noël Tsana Wutu Koloba yango azali docteur na senyi epa na ye. Aza docteur na économie. Akene lisusu ka ndenge asali oyo ya makambo oyo ya congolité oyo. Akene ko sala étude lisusu aya ko présenter biso proposition de loi qui va faire en sorte que elongo la paradoxe
Oh, il y a Lelo, nous sommes un pays riche, potentiellement riche, mais avec une population très pauvre. C'est une question qui relève de l'économie. À Kendekosala Yango et que budget Nabiso et l'ongwa na étape où tournera autour il y a 4 milliards et ils allont rehausser à la hauteur il y a Mboka Nabiso. C'est ça son problème. Merci beaucoup. Attendez qui en classe, ah mais la biso a proposition de loi à Bongo. Merci beaucoup. Rafat, sikoyo ndeko Patrick. Je crois que yoki maloba ya ndeko ninga uti koloba, yi azali contre et toko senga na vie Guillaume akota okondima ko sala analyse nae ndeko Guillaume toko lingo kota o lobela moi muke parce que to moni mwana mboka Patrick yi asali kondima pe asa ko pesa ba chance ebele na loi wana ndenge kei na Assemblée nationale ba valider yango pona yo loi ya Noël Sani bato mingi bako contester yango to ebite soki yo zali pe ko partager avis moko na bango. Ah maman to solo makameza import olingo memanga théâtre uti osala mana parler du peuple lelo oya nani député wana Nsingi Pululu na Noël Chani théâtre ba uti osala Donc yo sala yango théâtre eza théâtre oh nandini na seka na muke pona ngeza théâtre nandini nini po loi wana d'ailleurs na yebite soki Noël Chani atanga la constitution na biso constitution ya 2006 oyo wuta na sandi donc ba koti na contradiction na constitution pour constitution si déjà il réclame makambo na nyos que nationalité congolaise ndenge ezali qui est congolais qui ne l'est pas donc c'est dans la constitution nazo regretter na nganga mayele lokola Nsingi Pululu akota na buzopa wana oui mais soki lobi que l'Obama déjà la constitution oui, la constitution et soki ya yé peut-être pour encore repasser to pe ko la musayango parce que élection calamité 2023 on doit voir un congolais à chapeauter mboka poto kaka soki muta comme président mokonza mboka wa kala mingi te to ka ba ko ba azali angolais oh aza burundais est-ce que problème ba Laurent Kabila le sénateur à vie azalaka rwandais Matat nani président décidé Martin Fayulu oh burundais oh camerounais les lois ceux qui n'ont pas se dit que en tout cas pour le bibandaka depuis Mobutu ils allaient que non monta ko diriger mboka la kaka congolais de souche mama Rachou na koye biso eloko moko ezo pesanga pasi komona nganga mayele lokola Nsingi Pululu akende ko sangana na théâtre Noël Chani alinko memela biso na kati ya mboka biso to yebi batu nyonso ya linko cité wana asi basala misala ebele na mboka na biso baza ba congolais ba musu baza ba gouverneur ba musu baza ba député donc eza lelo ndete ba kokoma ba étranger Noël Chani pona ngai lokola raté banque centrale abano visé yango bachaye ata na bande de sang oya bandal abana ko sala ba test ADN ko yeba nana za congolais nana za congolais te oui po alinko mema mboka lokola na kati ya théâtre yoso mwate ka uti ko sala show Noël Chani mabe na ngwiza wapi mabe eza ebele biso tozaki chance ko bima mboko totamboli mwa ba mboka ebele na kena na Côte d'Ivoire lelo wataraza na 3e mandat obike ba écarta ye na ba biloka bongo ba makamwana ememaka ba rancune na kati ya mboka pe emema ba conflit ya ba région ya ba province siko biso na niveau tokomeli ya Congo toza tous na ba niveau ya ko rabaisser biso trop bate donc wana amizo ba zongi lokola bana mike nga na obenga ngo théâtre pona ngai donc ba yiko sala show na bango batala bango non ka ye moko l'honorable Nsingi Pululu alobi que place mo te na bile to tanga to moni nzambe apesi abimisi roi moko ya mboka mosusu ai diriger mboka mosusu to tikala ko mais non mais azolo ba makamele ko seka tanga bible bien te ata la histoire de Joseph na Égypte Joseph azalaka israélien juif mais comme premier ministre abongisa Égypte so Égypte lio mais ça mokonzi ça premier ministre s'il vous plaît premier ministre mboka wana ba bengi Égypte lelo c'est Égypte comme première puissance mondiale c'est grâce à Joseph donc biso to koyiko la théâtre oyo Noël Chani alinko mais distraction totale Noël Chani alinko kotsa na kati mboko ote oui ndeko Patrick yo ndimia loi oki mutabi ndeko alobi za théâtre bon oyebi surtout ça sérieux de soutenir loi pour soutenir pourquoi parce que ils appellent à des ordres moko oh et salamaki ke biso ba congolais tous comme yeba surtout que tous une nation to tamboli na potopoto ebele to sangana ki hein oyebi changa moko za ebele ba congolais ba sérieux ba yebi bien que changa ezebele lelo to ko koyeba tena na za congolais na za congolais te parce que na mboka nyoso tout o ba baza sérieux ba sala ka recensement boyebi ba chef d'avenue ba chef de quartier il faut ba yeba que celui-là c'est un étranger ou pas
mais makambo wana esalami te lokola désordre moko ekotaki mpona kocontraindre désordre wana basali proposition de loi c'est parmi oyebi ntango tovotaka badepute bato bakanisaka badepute fo baya kotiela biso courant baya kotiela biso mai bapont eza ignorance mosala ya badepute nde yango oyo des propositions de loi loi yango ntango baza kopropose yango donc mosala yango nde théâtre non mais non c'est son point de vue hein toza nga na mesani te comment on peut dire nalingaka te so naza sur le plateau nakabola moi babiloko moko boye na bato mosusu moi quand je viens nakoya mpo na aider bakongolais baolanda biso pourquoi nakoya aider bakongolais bato nyonso mama Rachel oyebi émission oyo bato bazozela bayeba eza na bato bayebi yango te bakoki yango na baradio bacomprendre te mais biso toza bajournaliste parlementaire nous sommes au parlement toza quand même na responsabilité monene mpona koexpliquer peuple explication eza simple eza ki ye otindi ovotaki ye mpo apropose baloi lelo ntingi pululu babengi aza moto ya théâtre akoti na théâtre à Noël Tchani qualification nyonso oki je ne peux pas entrer ça l'engage que lui mais moi je respecte Noël Tchani je respecte Ntingi Pululu na considérer que ce sont des Congolais oyo bazwi initiative ya koya na proposition de loi na Assemblée nationale et na ndenge baye nango isuki wana te ensemble la majorité et l'opposition bakosala débat en fait ye mpe akoboya yango kaka mpona mambo ekoya nsima akoboya loi te akoboya mambo ekoya nsima na le sens que non ekokota haine na kati ya bakongolais trouble na kati ya cela soki badepute na biso baza sérieux mama Rachou vraiment eza loi moko kutu fo babwaka yango ozo comprendre il faut babwaka nde loi wana mpo eza loi ekoki kozala awa te tose rabaisser toza na époque ya mondialisation oyebi loi sur la nationalité eza cour mobima bato basali droit bayebi yango eza cour mobima bapesa na université bato basali droit bakoki kotémoigner mpona yango loi sur la nationalité eza cour mobimba bazwaka siko oyo distraction oyo honorable Ntingi alinga mema biso na kosenga na ba honorable député na président Mboso bazwa loi wana bakwe donc bavandisa yango na kata frigo ndenge bavandisa ba loi mususu emeka meme ata kolobela malisusu te donc ndenge baye kosala show na bango lelo esuka pe lelo oui en tout cas Maman Rachel ba Congolais ba sérieux oyo mituzo sala bien ba soutenir loi c'est pour le bien de la République tolier minerai en désordre hein to exploiter en désordre sans que toi ebake il y a des générations futures oyo bakoya eloko muso otikila ba Congolais toza na ngoti tokotika ta loi oyo pour que aider ba Congolais eza quoi garde fou pour te perdre mboka te ozo comprendre donc eza toto sala émission na ndeko azalaki awa en toute discipline na comprendre te nga na maloba ya linya loba na ebite bakoyoka nani mais je suis pas en rivalité avec lui néanmoins je respecte son point de vue mais nga na sengi na ba Congolais même na président Mboso même na ba député nyonso que toza na posa siko to mona capacité ya maele na bango parce que à travers le débat nous devons juger si parce que c'est la loi de la majorité oyo bako pesa ba argument fondé et que là il y a ebele et que loi est passée biso to ça est-ce que ngana on voter loi non ce sont des députés qui vont voter alors moi exemple muke eza na moi lisolo moko eza honorable Thomas Lwa kamutabete la biso histoire wana Congolais moko babalani mama Rachou bake kovana na Suède baboti mwana na bango na Suède mwana wana akoli Malien moko avandaka na zando awa aboti mwana na babalani entre les deux Maliens baboti mwana na bango mwana na vandi awa na Kinshasa mwana na akoli awa mwana quartier soki Congo ezobeta match Congo apoli mwana na liaka te Congolais oyo abotami na Suède wana ya mama na papa Congolais soki ayoki musique ya wera ya JB ya Frère Patrice azomona ngo désordre makelele na matoyi na ye papa Tshisekedi atindi bato bakita na nzela baloba non Kabila ça suffit et mandat na ye esili Mohamed wana oyo ya mama Malien akiti pe na nzela Kabila tolembi yo entre mwana botami na Suède na oyo abotami na Congo ya ba Malien na nana za pire Congolais okopesa la réponse na yebi ke ba Congolais ba otala biso ba comprendre yango wana eza ko rabaisser biso trop bas
toza susu na temps wana bakongolité nationalité te biso toza na temps ya koraisonne mpona mboka na biso kende liboso lelo mutu azoya kopropose loi wana mutu akopropose loi azovise mutu te mais non toyebi bisika ya akoloba ndeke aclôture asala ceinture pour les années plus tard ata 50 ans après biso tokozesu te bana na biso bakoko tout ça et tout basimba kaka mboka bazalaka bakongolais oyebi ndeko wana ere mosusu mpe aza na ndako te na Kinshasa ava na hotel mais bato oyo azovise wana oyo basala peut-être ya koti kosala yango te akoka kosala yango te atika biso na distraction aza soi-disant docteur na tie yango na épreuve te soi-disant aza docteur apropose biso balwa lokola monnaie na biso eza stable te économie na biso eza na se ayela biso balwa oyo komatisa oyo nkita ya mboka na biso tosala concurrence tokola tofotaki loi zilescafawa tosala concurrence na bapays mosusu africain okende mosika te kana baexemple pesi awa soki lelo esavérait que élection esalami eke moto moko abimi président mboka azali étranger akokuta wapi étranger nana aza étranger recensement non esalami te tant que recensement esalami après to comme na 2023 po kala te en recensement ezobanda azovise wana peut-être te bato olongona nkombo bato bazovise recensement ezosala makala mingi te tomokaki mokonzi ministre asalaki masolo na bato soki sikoyo na recensement esali que parmi bato batali bamoni ke il y a des gens oyo na kati ya mboka bali bacongolais te eke bato wana bapostule na 2023 na candidature parce que eza bato nyonso la loi est dure mais c'est la loi soki eza bongo bato wana bakosassume c'est normal bakosassume que non biso toya bacongolais te mais pour le moment à ce que je sache moi na bapoliticien na biso nyonso ndenge olobi ke non la loi est dure c'est la loi okozongaka na loi non wana eza mama ngana likuti kotraine wana te loi wana eza distraction eza lokola distraction bandeko na ngai na kati ya UNPC babengaka yango ONG privé na bango wana balingi kofavoriser étranger moko boye asali 7 ans asali eloko te étranger okoloba wana ezali mwana mboka Jean-Marie Kassamba mais Jean-Marie Kassamba c'est étranger c'est un Congolais non c'est un Français a changé de nationalité na depuis longtemps a travaillé ka lokola français na kati ya Congo asa de père et de mère mais na lobby a changé de nationalité asali 7 ans na UNPC ti lelo atika kofournir ata eloko mote na kati ya assemblée nationale on a pas du peuple wala ba sénateur na ba député combien baza mais yondo yebi bango menga na yebi ne nationalité na yepo na landa émission na bango na professeur Paul Chilumba zo yepse na plateau alobi yo za français mukoloni no komaka congolais voilà siko bande konanga bazana bubungi omoni nde bazo soutenir siko soki Jean-Marie Kassamba lelo oyo ba soutenir yé comme élection abima lelo président UNPC mais asali déjà 7 ans asali déjà 7 ans ko sala lisusu nini te soki sali ke ba voter mais asa candidat unique na yebika koleka azana ba complice yo telemeli Jean-Marie Kassamba parce qu'il azali étranger oui à Kamba, il n'y a pas de journaliste. Comment on soutenir on déconsidérer loi Noël? Non, loi Noël Tchani. Entre-temps, tu parles une chose et son contraire. Non, c'est contredit maman. Opportunité nango pour le moment est ananoté. Noël Tchani a kende bacha ya ta gouverneur ya bande de sang na bandal. A sala théâtre na yekuna bano sala ba adena yeba o aza congolais za congolais. Oui, bien sûr, en tant que Congolais, il faut assurer que non, le recensement n'est que déterminer qui est Congolais, qui ne l'est pas. Mais pour le moment, nous avons distraction, na batamoko ya tension makasi na mboka na biso il faut cohésion nationale ezala ozo comprendre ezo senga que no cohésion nationale ezala tozala na bomoko moni gouvernement union sacrée uti okota sikoyo tozana ba tout tendance confondu tozana bato ensemble pour le changement tozana bato MLC tozana bato lamuka bazalaki tozana bato bauti na FCC tozana bato bauti na soutenir pays musala IGF normalement en tant que Congolais faut soutenir yango omoni basali musala malam kalami te tozalaki na yo na epsaki yo que no ba sénateur faut ba que baza chambre de sage tala lelo papa bati oya asali kotikala aggravé na kati ya banali ya Congo alongoli balongoli te me batini ndeko matata ke de justifier devant juge na naturel ce qui est normal car la justice élève la nation. Voilà eloko biso tolingi mboka na biso ezala ba makama bongo ezala te bato ba ye na théâtre na bango nazo kama nganga na mayele lokola nsinge pululu akoyi na mutamu ya Noël Tchani vraiment esalinga pasi mingi. Comme une souka, bandeko balandi. On est allé mais eloko mo na lingina baksa. Oui papa. Bandeko bomoni niveau congolais a Kominango. Un journaliste parlementaire. Un journaliste parlementaire. Azoloba parce que Mohamed Aoutaki Mali, Abotamiawa, Asalamiawa qui est dans la marche
oh ya balabala, c'est pour autant dire que Congolais, c'est un Congolais, aleki oyo abetaki loterie na papa na maman bake ba vivre aux États-Unis de père et de mère, malien oye pas que na tel niveau Congolais a commis. Cela veut dire que si ceux qui battent oyo batika la katala mayele ndambo na mboka, ce sont des journalistes. Alors si les journalistes commencent à commis na niveau ya boye, en tout cas to soutenir loi. Vraiment. Maman biso to koki ko soutenir loi aveuglement te. Ozo mona bato bazolo bato soutenir loi oyo eza bato baza ko yeba eloko moko te. Ye moko na Noël Tchani wana na yebite apesa kuta ta ser na moko $100 ya kala. Akende ko changer bo sero na tambola Kinshasa mubimba makolo kute pula ye. Donc na yebite ba député nazo senga na bino président Mboso ozali mutu na bwanya o biso tozali ko pesa respect na mboko oyo po lingaka cohésion nationale makamtang ezalaki na est du pays obengaki baninga alobi bo quitter bo longwa na ba groupe armé ndenge moko bwaka loi ya Tchani oyo kotsa yango ata na se ya mabele kunda yango en tout cas toyoka yango lisusu te bon ce qui le va valider otika na sonité pardon olobi ce qui loi est commis valide otika na sonité bon wana ekozala makambo mosusu mais ndenge nga nayebeli badepute na ndenge badepute baza batabwanya ebele na ndimi te bakondima loi oyo ya Noël Tchani moto yango bobela so Noël Tchani aye kopropose na ndimi te ke no loi wana ekozala vote apo badepute bana bato na bwanya bayebi ke no bato bazovise baza bakongolais basi baassume baresponsabilité mine na mboko bamosusu baza bagouverneur bamosusu baza badepute donc c'est pas lelo nde bakomi baétranger donc on a biso recensement nde kokata makambo tokomi na suka en tout cas merci le vieux Guillaume recensement nde makambo po tokomi nazo encourager sénateur Matata Mponyo akene ko justifier na akene na justice asamba soka za innocent kozonga ndako na ye po laver image na ye voilà o biso to lingaki yango wana merci mais ba journaliste parlementaire bakoki ko soutenir mutute ba soutenir ape mutute na makambo etale INPC po wana eza ONG privé ba o ba kosala ngo baza batumo ba kosala fraude tokolobela ngo kala minute na bande réunion en tout cas merci beaucoup Jonathan Bonganya qui est derrière la caméra c'est lui qui va traiter ces images merci beaucoup bolandaki biso vraiment avec attention et c'est là qui vraiment débat na ba ndeko ba traiter ba question parlementaire ba député totonaki émission lelo na parler du peuple pour na kolobela dossier il y a ba député boki likambo loi et Noël Tchani azali député te mayaki kopesa ngo na moko ba député tingi pululu ayaki bon kopesa ngo na kata ensemble pour ba traiter yango alors to kopesa matondo mingi na bino tolandi biso bande ba nepe na suka merci na Roger le combattant depuis la France merci na l'empreinte digitale Roger Moulinda et puis merci na mon vieux Titan Nzenza Maxime Ndambi Boza Ebele mon vieux Olivier Massambo mala maman Marie Masnanyo Kassel et puis mon boss Jean-Luc mon coco j'ai dit coucou à toi en tout cas merci à Léa Omba merci à Josie Moussa bonne guérison à toi boss qu'elle a toujours connecté branché Soki Olingi aux alliés pour loi ya Noël Tchani tinda message pour aux alliés contre chacun à son point de vue.